Allez, mbote balandia bomoko télévision et c'est encore que vous allez belé n'habitant de Kenabino. Vous allez kolanda manaka nabino mokola lelo lundi le 26 août 2024 na le 27 août 2024 à midi à lelo vous allez na sengominga ko partager nabino actualité politique na lingala o ezali bomoko na école Ligue des Champions première journée. Merci mingi na équipe technique que vous allez ko sunga biso na midi à lelo merveille Katumba na réalisation. Merci na papa Claudia Nzono o azali na assistance à production. Merveille Gédéon tout là à la prise de vie bande de sur azali kolanda biso to pesi bino mbote bisikana sur azali na Kinshasa na Brazzaville na Mikila poto tous allez en direct pour la kokabola makanisi na actualité politique au torosola na midi lelo to robeta li solo ya maladie au monkeypox aux allez ko commis déjà na ville à Kinshasa to lobela ndenge ministre provincial hygiène prévention sociale ya ville à Kinshasa akenda ki sensibilisation na église pour na ko bisa bakina boke ba été maladie ezali to l'examen illustration il y a des codes déjà basali attrapé la maladie au monkeypox sur le Belabino tout là c'est notre dossier Kuluna ndengezali toujours au coin makasi na ville province à Kinshasa que faire pour la police c'est un autre le Bela ndengenini marché liberté zikaki présence il y a gouverneur de ville à Kinshasa premier ministre madame Julie Simune a quitté pour nous rassurer ba vendeur que va s'organiser ba mona il lelo na bureau pour la communiquer un peu côté la dernière ko songa bango tout le dossier qui n'a ping et puis tout côté l'actualité politique au ya mokola lelo. Merci vous allez belle vos hôtels sur la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique, on a Mikilinion, sur l'Afrique du Sud, la Chine. Vous allez colanda émission la bino bomoko na ekolo. Torozo banana dossier, il y a monkeypox maladie ou abengi maladie à macaco. Après Covid-19, virus ou eye makasi, ezali koboma. Ezali na Congo, mingi ezali na Équateur, ezali na Sankuru, mais na ville à Kinshasa pe maladie ou ekomi. Tosa la keba, tosa la ngele. Maladie oyo bazali kozwa yango na nzela ya soyi na nzela ya kosangisa nzoto soki ndekuno azali maladie eke olati elamba na ye olali na ye dramoko eke mbuma moko etoboki maladie wana ekoki kozwa yo soki opesi ye mbote sukola maboko na yo c'est très important soki ndekuno bino azali maladie bobengi médecin to bengi ba hôpitaux na ba service ba roya kozwa na ambulance soki a komi kuna na hôpital prise en charge ezali ya ministère provincial de la ville à Kinshasa soin na ye kisi na ye kolia na ye séjour na nyonso na kati ya hôpital ezali ville province à Kinshasa ndem de zali kozwa yango talati na maladie yango merveille tchela biso tokeba na yango et comme déjà na Kinshasa tokeba makasi talande zali ko bimisa bambuma ezali ko bebisa elongi ezali ko bebisa po ezali na ona kisité gouvernement central faut des questions nous première partie ya mbongo pour la kolukaba kisina yango pour la kolukaba vaccin nango mais pour l'instant vaccin nango ezana noté donc il faut que ça la keba na maladie oyo ezali ya solo ezali na Congo et comme pe na ville ya Kinshasa bana kin bokeba la maladie oyo ezali maladie moko ezali pe koboma et ya kana nzela ya fièvre et ya kana nzela ya rapport sexuel et ya kana nzela belé ezo qui pété même ba bébé ba mikolo ezali kozo. Donc il faut tous à la prudent la maladie. Oh, mais TV Radio T merveille Katumba total la ministre provinciale de la ville à Kinshasa, ministre de la santé mon amboka docteur Patricien Ngou Abakazi ou kitaki na terrain pour la sensibilisation de l'église frère Patrice Ngou Musoko koyebisa ba kinois qui est malade des ali koboma le bazaki sur terrain à kitaki na l'église pour la couper sa message to mi batela surtout na l'église côté de Zagébélé na ba bar na ba terrasse na ba terrain en football. Mais si on m'a sangé à la rato qui est maladie et zali la ville de Kinshasa, allez TV Radio T merveille Katumba première image c'est parti. Il n'y a plus de Bakongo de Bangala, il n'y a plus de Wagenga.
la ville de Kinshasa aujourd'hui est en guerre. La guerre peut-être au Katsina, Mando, qui ont besoin de la guerre où il y a des risques sur l'importe. Je vous dis, c'est très grave. La gravité, il y a maladie, tout ça, il faut tous à mesure, il faut tous à la prise comme ça. C'est cette maladie. Moi-même, je suis docteur en médecine, médecin Bazar. Et ça, on va voir presque plus de transmission. Aucun n'a contact et animal, ou à coucher ou à coucher la maladie, auquel on va voir, il y a contact et il y a tout, soit il faut qu'on transmette, maquiller pour qu'on transmette. Ce qui est grave encore, moi, dans la vie, à couper aux gens, ceux qui m'ont plus grave encore, sexuellement transmissible. Ça veut dire que c'est une maladie où le virus est au monde, par exemple, la mutuelle bébé. Ceux qui les aident, ils ont été, au début, la promiscuité, vous allez dans la ville de nous sommes au moins 17 millions d'habitants à peu près. Et ça dit des photos soient pas mais c'est pour peut-être évolution, les a tant d'incubation à médecin à et ça dit tellement moulaïque que quelqu'un peut être porteur de la maladie, dans un retard pour la casse la vie, aussi il a la possibilité de les transmettre. C'est pourquoi aussi nous allons dire à la sensibilisation, je vois que dans un soutien, ma casse, il y a fait partout parce que c'est une voix qui est écoutée. Après, il y a une phase de la sensibilisation. Je vois dans l'église prochainement pour aller taper à ma masse parce que moi, normalement, les tissus sont beaucoup transmettre. Moi, je vais beaucoup transmettre. Pour contact dans la beaucoup transmettre, il faut tout soit à précaution. Mais nous, la ville à Kinshasa, on a eu tout de l'épidémiologie, que comme ici, il déjà dans 29 cas confirmés, nous avons déjà dans 111 cas suspects, ça veut dire que les systèmes beaucoup un peu confirmés. Et puis, ceux qui au monde, ils ont la réseau, je fais, dans la photo, ils ont une maladie beaucoup compliquée. Ensuite, la précaution est à la cycle de traitement. Ce qui est vrai, c'est que le traitement est des alliés. Par vaccin, pour nous, c'est la plus valeur, par vaccin EA. Mais ceux qui n'ont pas pour nous, moi, nous connaissons la tranche d'âge. Pour la faire que l'âge, vous avez parlé, non. Ceux qui n'ont pas, moi, on va vous présenter la signe. On va vous présenter la signe. Il y a tout passé, fièvre, la douleur au niveau de l'articulation, qui est né dans l'hôpital le plus proche. Il y a pour se faire examiner parce que, et pour qui peut vous avez déjà un poste. Allez, merci Merveille Katumba, TVza Radio Tendeng, tozali ko bisabino, tozali ko benda ba kino maladie o ezali na Kinshasa. Maladie ya makaku na lingala na français making pox, maladie o uti pa ba makaku na singe. Donc il faut tozala prudent. Na ba taxi bis, na ba église, na ba wenzi, bisika ba rassemblement ya ba ebele, il faut tout ça la ngele maladie o ezali na Kinshasa. Maladie mabe, soki ozu yango ezali passe pour l'instant. Pourquoi? Parce que vaccin nango zo mina noté ezali ko kipete ozala bébé, ozala mokolo, ozala mwana, maladie ko ezali ko zo moto nyonso. Donc il faut tout ça l'engele. Tous amis balé la plateau, tous allons ndeko Raphaël Kimbuta, yazali cadre peu communicateur et SID, tous allez ko ndeko Academia, vous allez porter parole, il y a ACP parti cher ya mona boka Argentine ngobilamba kazali ko komela so kalamine kazala nzela na bangonde to kabola makanisi TVza ngonga TVzali na minute nango tous allez na mona boka Raphaël Kimbuta mbote Raphaël Kimbuta mbote ndeko Bron na pesio merci matondo ebele pour la confiance au sali biso na tonga lelo pour to ya kabola makanisi na ba kongomani na pesio merci na pesi merveille mbote pour na musala kitoko ko sala na Forum Télévision, on appelle tous les techniciens, on appelle Bambote parce que Bamondo a beaucoup ça la Kenanda, Kubala Nabiso, na ele Nangonga, o ele Naman en temps réel, ne balubara en français. On appelle tous les cadres et partis où ils ont une bombe politique Nangaï, SID, ainsi que le président légitimement élu, Martin Fayoulou, on appelle Mbote Nabisika Oya pour séjourner na Mboka États-Unis. Na pesi mbote pour la tournée na ya ko sala ya tournée diplomatique na pesi ba kongomani
j'espère que notre débat mais au-delà, il y a cadre et communicateur, il y a SID en tant que parti maire, Nazali coordonnateur national, il y a structure Obabengi, dynamique, Fayoulou président. Donc, Bissonne Batongo Kamba, tous les fayolistes du monde, aux États-Unis, France, Belgique, c'est moi le coordonnateur, donc Nassimbi tous les fayolistes. Très bien. Merci mon amboka Raphaël Kimuta. Raphaël Kimuta dossier de total la maladie au monkeypox, c'est comme dans la ville de Kinshasa, au mon ministre provincial de la santé, hygiène province sociale, mon amboka docteur Patricien Abakazi, Azali Kosa la tournée la ville de Kinshasa pour lancer la sensibilisation, même si qui est malade des alliés, pas Mickey Bissa. Réaction des alliés rapidement. Ndembote kakane na uti kolobande konanga ibron mais yambona kota na malade oyo naningaki na lancer message na bakongo mani banso oyo bakolobake no Martin atiki bango Martin le président Martin atiki bango batikali bana etike pouvoir en place e konyokola bango donc pouvoir ya ndeko Tshilombe konyokola bango le président abengi ngai na tongo ayebisi ngai na yebisa bango boye. Parce que tu côté la semaine yango espoir que non hier à kozonga mukolo ya le 31 samedi. Donc samedi ayebisi bino na ayebisi ngai na yebisa bino boye totonda ebele na aéroport international ya Njili. Donc le président légitimement élu Martin Fayulu a kozongela mboka a kozongela biso et puis a konyata mabele ya bakoko na ye. Donc le pays de ses ancêtres a kozonga samedi. Et vous allez déjà partir à 9h. Donc, biso nuon sont à 9h. Tous à l'aéroport international Yanjin. Donc, bakongo mani. Oyoye a yeli biso pour aller koloba. Ngai en tant que communicateur na yebite. Très bien. Mais mon toi ça censé avoir ça biso oyoye a yeli biso ezaye moko donc biso to obenga yeli koloyo. Les leaders la cohésion nationale. Allez, merci. Toi qui es malade, leader na bino. Merci, message de l'équipe. Cohésion nationale. Très bien. L'aéroport, to bombelaye, aux alliés accueil digne de son rang. Allez, toi qui es malade, aux alliés à Kinshasa. Ndeko Bron, au moins, j'espère na baitando ike nyon sona koleka. Nako beta tangwa et puis nako zongi sandeko Patricien. En tant que ministre provincial de la santé publique au état de province de Kinshasa. Et Zalaki na ebande na lobaki yango soki mwana mobali oyo te tokoki kokoma na makambo mususu e nzamba alalaka te bon banguna ndenge bango bayaka maladi mususu eyo kobima oyo bakobenga maladi ya singe donc na lopoto babenga yango mpox soki mpox tout ça en fait vous comprendre que nous avons maladie à sika biso tozalaka na yango te mais etombé sikoyo na époque ya mwana mboka Patricien tala ndenge ekovimbisa nzoto oyebi ke no maladi oyo bakongolais oyo bakolanda ngai oyo bosalaka ngai confiance bosala keba pourquoi parce que maladi oyo eza réel ndeko bon nga moko na vivre mutu ana maladi oyo na communiquer ya kitambo na moni ndenge baby sinde ko mobali nzoto na moment oyo ba isolé ye donc ndeko oyo afandaka na ba jeune mesala ko fanda na ba camarade mais na moment oyo aza isolé. Pourquoi? Parce que malade oyo beti ye baby si longi soko tali bo ko reconnaître te kizayi. Donc et salinga passe na moni ndeko na fandaka na ye na yebita azuli yango wapi. Et na yoko tout na docteur Patricia ebisinga que non yoko pesama en travers ya soyi ne na ko loba boy soki mutu aza nango ba biloko esotaka wana siko kota na kati ya kati ya nzoto et ko se transmettre sous na kati ya rapport sexuel. Pourquoi? Parce que au moins ba congolais comme bolingi bien na sima ya bien wana boko sala bien boko bosa na ke malade ezali na kati ya mboka donc to sala keba. Et puis il peut s'amuser sur une mbote. Au moins une salutation sur mutatoki era toki bo apesi mbote mutoki na etika na loboko c'est rapidement pour que aux malades. Très bien. Donc na robeta tango na deko Patricien a sala ngele ya retrouver les solutions parce que nzamba yebi pourquoi ye azalaki wana et puis malade oye. Pourquoi? Parce que avec grand cœur au Patricien azalaka na ngo les docteurs que je salue en passant. Donc kotika bakinoite espoir na bango ezepa na parce que kotiki biso
tu es biso comme arabe alors ceux qui biso comme docteur et vous allez bien ma casse parce que espoir na biso en tant que bakinois et ça est pas na yo parce que yonde muto ko chapeauter o ba bengi santé publique ya ville province ya Kinshasa. Merci mon Mboka Raphaël Kimbuta. Deuxième dossier rapidement toujours le bela hier marché liberté zika ke pelaki moto na butu ba magasin ba biloko bato zali ki calciné loka bato bebaki makasi gouvernement central et l'on a premier ministre mon Mboka Maman Judith Suminwa akitaki na terrain na gouverneur à ville à Kinshasa Daniel Bumba Lubaki na gouvernement na epona ko sala constat TV za radio te mais to landa oyo constant premier ministre Salaki et puis message ni apesaki na bandeko nyoso ba perdre biloko la bango et puis ni ne sala ki biloko on zika TV za radio te merveille Katumba c'est parti. Ebi que bato batekaka na bazandu bango nde basoutenaka économie na biso donc mpo na ngai ezalaki important na ya kotala badégâts na koti kuna na pavillon 5 pratiquement biloko nyonso to eziki il y a au moins plus de 100, pratiquement 100 tables si pas plus biloko nyonso eziki baoyo mosusu babombisaka biloko na kati tout est perdu donc mpo na ngai ezalaki important natala badégâts nini le plus encore le plus important ndenge bato tokosunga bango. Merci Merveille Katumba, TV Zaradoute. On a beaucoup Raphaël Kimbuta, on moni bandeko belé bientôt rentrée scolaire, ba maman belé va foutre la randaku, ba papa belé va sala ka cop wana, bandeko belé ba jeune de voir la biso va sala ka cop na bango, ba magasin na bango ziki, blok na bango zali calciné, mais maman j'ai dit c'est comme premier ministre a qui sur terrain pour rassurer bango, ali ba sangana, ba sala groupe, ba pesa ba numéro na bango, les lois de délégation qui ne pas écouter na tout ça cause dans le gros à la ligne. Est-ce qu'ils allaient courant, ils allaient rien dans le analyse numéro par rapport à la situation des gars dans le marché de liberté à Kinshasa. Tout d'abord, avant ça, l'analyse nangai nangaki na naibisa yo que nako présenter ba indignation nangai et puis naza de cœur na bande ko so ba perdre biloko na bango na kati ya marché ya o ba bien marché de la liberté. Mais ndeko bron eloko moko na kukaki koloba marché oyo ya liberté lelo oyo eza deuxième fois pour ezika déjà donc ezika déjà ezika si je ne me trompe pas na 2019 la début ya ezika pena pavillon mobimba mais na monaka le pouvoir en place bakendaka ko réhabiliter tout ça maintenant qu'est-ce que et ça a causé beaucoup plus le marché au incendie ça mais incendie oui c'est ça et ça beaucoup plus na norme au batongela marché oyo ba administrateur nyonso ya marché oyo ba yaka na marché à liberté ba exagéraka nani o komona que no soko ke na kati ya marché à liberté ba tika ba pavillon na kati ba pavillon to zaka na ba entrée chaque pavillon ça na entrée na yango mais soko ke lelo oyo okuta que non place marche pavillon et soukela administrateur ateka batongi sous bâtiment mususu bâtiment l'état to il y a individu privé il y a pesi mongo et pas administrateur a pesi espace atongi place or espace na bateau no so basala maquette ya marché wana ba yebi pour ya marché liberté ba yebi pourquoi batika ba espace wana alors tellement que marché ça s'attirer na ba construction tolo banakati ya marché wana eza ba construction anarchique et comme ko sala que non oya bendi courant oya begindi courant oya lekisi singa et leki na ba norme te oya batongi na marché wana OK nde esala ke ezoko tinda tellement que muto a lekisi courant na ya lekisi ngo bien te et ko zongi sa retour so que courant et ya bien te ou bien muto oya yebi ba norme parce que marché wana ezala so que courant na ndenge na yango mo ke parce que ça na départ unique et ça na ndenge moko ekozongisa marché na courant na marché na ndenge ya ba phase na yango na ndenge sengeli mais tant que bato babenda yango na ba norme moko illégal au moins que zongisa ba circuit wana c'est zongisi retour na ba cabine na ba place au courant ça bien te ndepeli ça marché OK donc ma belle liboso na koyebisa surcharge électricité c'est le mécanisme na yo. Oui, c'est une analyse là donc selon ngai na moni que surcharge il y a construction illégale ou bien anarchique pour ils ont retourné na kati ya marché wana il y a marché à liberté donc j'interpelle directement l'administrateur il y a marché à liberté et ko sala malamu makasi
otika marché ndenge moto oya tonga ou bien architecte oya tonga marché wana atikela yango soki boko bakisa terrain vide na sima ya marché wana ba terrain moko ezalaka kuna parce que kobosa na te na za natif ya masina na yebi terrain moko eza kuna na sima batu wana bakoki pe kozonga na sima ya terrain wana bato pe kuna eza vide terrain wana nyonso ezalaka vide mais kotika place oyo basalela biso design kotika nanu marché wana ndenge salama ekozala bien makasi soki okende na kati ya marché ya liberté parking eyeba na lisusu or marché ya liberté ezalaka na parking ya monene bisika oyo batia molanga koka ok wana eza parking des parking place wana nyonso ezala mais soki okende lelo ezalaka lisusu te non batonga te bapesapesa bato bamesa bakoma koteka donc parking ezalaka wana soki ozolinga voyager okoya wana ozwi mutuka obimi okende lelo yebanaka lisusu te pourquoi nyonso wana administrateur nyonso batiaka wana bayaka na balia soki kolia wana nde omoni ememi surcharge na marché et ekomosala badégâts à chaque fois. Très bien. À la place à raisonner que non, bah si charge on a coaché, souka nango ezali nde moni ba bensandi oyo ko sa maya responsabilité ni azu charge. Non, gouvernement azu charge, mais c'est quoi problème eza ba interpeller ba administrateur pour na ba construction oyo na ko dénoncer awa. Parce que oui, besoin charge. Mais comment ça n'a été l'occupé pour ça pourquoi parce que besoin charge donc boye bo simbika forme mais fonte. Ok, fond exact que non construction et pour ça na ndenge ba ko ibela courant na ndenge yemoko musée atonga na architecte na et comme il sous ndenge wana ti. Donc marché comme surchargé ndenge ko ça que non a dégâts ça mara chaque année. Merci moi Mboka Raphaël Kimuta. Tous attendons le dossier actualité, c'est très important. Tous au troisième dossier, kidnapping les gens sur ma casse na Kinshasa, merveille Katumba. Kidnapping les gens ma casse na Kinshasa, comment te rencontrer un mot de sous. Bah tu vas comme qu'on enlever batou, bah comme continuer la drogue, faut tout ça là rapide. Donc ce qu'on continue à taxi, au vanilla moto, vous allez comme on est suspect, il faut qu'on réagisse. Parce que zali mala mutende de quoi bimaya ki musala akeye église akeye koluka akeye kotala libota amati na taxi asali confiance OK bato amité mo baza na kata taxi na bazali ko sala kidnapping pour enlever bato zema mingi te otala ndeko na biso mo si oyo ka ekomela ki et puis tout zonga na sima na avec Katumba tout ça la commentaire en haut et puis tout côté la carte débat politique c'est parti tout à la dossier kidnapping. Kinshasa. Tout ça, tout le monde est Kinshasa, mais allez toujours continuer la police, l'autorité, professeur de Kinshasa, pour aussi ça situation où il y a kidnapping à Kinshasa. Oui, avant que tu n'as pas de dossier, mais si c'est un dossier de c'est là où j'interpelle directement le gouverneur actuel, Daniel Bumba. Na bien que non administrateur y a marché à Bitabé au Rwanda au Kutananaï. Donc faut qu'on interpeller soit ceux qui bako kanga batika donc kokanga te parce que c'est ton ami mais batika côté ka ba place oyo batika ba parking ba espace batika pour épaisse à beauté à marché batika côté ka yango ekozala bien donc ndeko Bumba musala na yo ezaba biloko nyonso contrôler tous les marchés ya ville province ya Kinshasa. Tala makambo ko sala mukomsu to ko sutuka ba oteka boye incendie salami to éviter to créer maman incendie to comme na deuil national ko sala bien donc faut ko interpeller ye atika ko kata marché ya liberté et vous allez bien makasi ndiko na ngai pona likambo etali ya ba kidnapper
j'espère que non makambo nous c'est kozonga na autorité de l'État, l'absence et autorité publique. Pourquoi? Parce que tu as un procès, moi si je ne me trompe pas, tout le monde qui na ministère de l'Intérieur, basala qui procès public et qui télévisé, on pensait que Bamakambo non seulement il salami publiquement et aussi la tout le monde qui est zongé du sous et comme en plein. Très bien. À la place et bangisa, oh na oh les cas qui bangisa ba oh batikalaki, mais tout le monde et puis c'est tout le monde ngi na ba oh batikalaki. Donc je sais pas est-ce que ba kidnapper ou non soit coopérer dans la police, parce que quand je cite la police j'ai fait directement la référence que non police ça on a juste pour sécuriser la population et l'air bien. Mais ce qui makambo yeko comme la citoyen tu as senti que non absence d'autorité publique et égalité. Donc, l'État et l'autorité publique ont assumé aux responsabilités. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays où l'État a la 17 à la Mougana 7. Or, ce qui est l'État a la l'État, les citoyens, mais l'État a la surveillant, l'État a sentinelle. Yamboka. Donc, bino bolali, mais sinzili na bino atika liwana te. Raison pour laquelle babenga kaye l'autorité. Donc, une autorité, aza mutumoko azo ko veiller na milimo ya tous les citoyens. Mais, tu vas constater que dans le monde biso, l'État là, la 17 à la Mougana 17, c'est l'unique pays dans le monde qui tire un drapeau. Or, ils sont aucun qui l'union sur la poto, drapeau qui t'a raté. On a télémanie, on a télémanie pour drapeau sur qui t'a. Aux États-Unis, en France, Belgique. Ceux qui battent la émission, c'est que nous avons sur le drapeau qui t'a raté. C'est pour dire que l'État a raté. Parce que ce symbole, symbole de l'État, cela veut dire que l'État a raté. Donc, les policiers, les roulages, les policiers, les gardes, donc, c'est l'unique pays. La CT va tomber le drapeau. Donc, la CT va tomber le drapeau. Donc, l'État a la mouki. Vous imaginez place de Kokini. Donc, nous sommes non. Qui n'appelle tellement que l'État là, déjà à partir de 17 h, l'État là. Donc, Bango déjà 19 h, il se préparer pour commencer à matraquer ou bien à traquer les citoyens. Pour tellement passe, mon tabima qui peut Luka, Bango va kidnapper. Très bien. Oh, et pour ça, pas si l'unique pays, c'est là où j'interpelle directement le ministre de l'Intérieur que j'aime beaucoup parce que je sais bien que nous qu'on se démarque dans le gouvernement où les alliés ministre moi Mboka Jekme Chaban. Donc ce qui est au côté de l'Ikambo il y a la police et vous en avez bien ma casse. Bah ça la mission de ce procès que notre monde que notre procès moko ba yo misi procès après et le moment que ça la matin. Donc merci. L'État faut te sentir lié. Bah bim c'est la mission ba policier o rakobangi sa population akobangi sa ba kidnapper. Et vous en avez bien ma casse. Mais dernièrement tout le monde qui bachela kibiso ba panthère ba ki ba ndi musala kitoko bazo kanga ba kuluna mais tozo comprendre nini sala ki non kuluna na ville province ya Kinshasa et sala et silate vrai problème les amis c'est là trop peu ça maloba TV za radio te luna na ba image ya ba image to bombi komba commune oyo botela ndenge ba jeune ko bazali ko bunda la balabala ba kausi nzela ba bazate la police a dit pendant 10 minutes na ba pau na mabanga batu bakimi na bandako na bango insécurité dans la ville province à Kinshasa et si que ba institution no sezali et si que ba continuer sur bazali mais groupe ba individu bazali ko sala mobulu ba kimisi population na bandako na bango pendant 10 minutes bazali ko bundana ba pau na ba machette na mabanga la police azali ko yate tout ça la nini tout monde qui kanye makasi si bazali ko kanga bilenge ba ke sala bilanga et aussi la kakaté opération panthère et aussi la kakaté solution il y a nini ezali pour ko kanga bilenge oyo o bazali ko tia insécurité dans la ville province à Kinshasa na moi na butute na moi ba doit vandi ba hôtel ngolo ko na combat ya catch merveille katumba TV za radio te tia sur les morts.
Katani. Toza na mboka nini mais en fait tozo bozo qui fait image wana toza na mboka nini toza na Kinshasa na capitale na Kinshasa na 11h la police a zati 10 minutes ba dozali ko bunda na ba machette na ba pau ba kimi ba hotel ba match ya football tande ba hotel ba ki ba tikela ngo bala bala mutu kezo lekate ba bazo lekate na Kinshasa yango tala koto ba ina ba pau ba kimi ba oso ina ba mbeli ba kimi tala yango na Kinshasa na capitale. Et si ka ba konzi bali ministère intérieur pas ministère de Sozali awa mokonzi mboka azali awa premier ministre azali awa gouverneur azali awa mokonzi la police azali awa ministère de défense azali awa na Kinshasa bota na Kinshasa yango tande bazali ko bunda ndeko na ngai bro Kinshasa 089 52 66 986 tout ça la solution ni ezali vraiment et c'est opération li konfiezonga. Opération Panthère, bando sa musala boke wa opération Panthère. Tala bilengi basimba pau na moibo tande bazo bundonde fuime. Tala pau tala. Tala mutu ka mutete mwana ba ko panza tala. Na Kinshasa tala oba kimi na bambeli na ba pau na Kinshasa. Plus ba konzi bazali, mokonza mboka azali, premier ministre azali, ministre intérieur azali, ministre de défense azali, ba service de sécurité azali tala bilengi bazali komunda. Tout ça la ligne pour aussi les sabiloko au la Kinshasa 089 52 66 986 pour bien gabiso peut sa point de vue na bino solution il doit les aligner na 89 52 60 numéros affichés donc soit bon bien gabiso allez moi commentaire mon Kinshasa zo mona omoni ce qui va élément to moi omoni ce qui moi na mboka merveille ko ozongi sabiso ba image alors tu as eu le bas omoni ce qui otali na ce qui otali bana o nyonso ba ko bunda wana mukolo azate. Et ça, quand on a ba 16 ans, ba 15 ans, ba 8 ans, ba 10 ans, tout bazali wana ba uno ba kusala kuluna. Na uti kolobelo moko. Ça, c'est l'absence de l'autorité publique. Tellement Kinshasa na moye na moye parce que eloko soko tali, biso to sali informatique, soko landeli heure soko ezaki ba 10 heures ou ba 8 heures. Donc ezaki keno batu ba lamuki et tout ça le pays moko tout ça pays moko tout ça la observation à ma communion. Très bien, je dois passer au téléphone. Je ne pense pas que troupe moi tout pour na komona awa baza 20 bakoko ba jamais 20 baza ramuki bato nyonso batelemi wana bakoki ko telemela baleke nyonso bakangi bango et botie bango na maboko ya la police. C'est là où je dis même biso moko population peut tout ça complice ya makambo nyonso to kotika. Parce que les talibans, ils ont balana balabala. Bana bandako bazawana abimina machette na yena na poche bachaka mwe machette mais bon abomi machette na yena bomba place nini bisikali yo bomba non akobomba ngo même na kata ndako ba parents pe baza parents pa ebi mo na ngaza kulula problème ça que nos photos bandako de moi ni eto ko lobela l'état ngana lobaka yango à chaque fois que nous la faute est partagée. Très bien. L'état a sa part na ye biso pe population en tant que peuple tout ça population ça la ligne na mambakuna population mais non na moment oyo bana o nyonso faut ko identifier bango j'espère que bato nyonso bazali wana so ba identifier bango ba photo yango donc quand mais on va passer sur téléphone de ba biso na za région wana ba photo o bato bazu yango non donc bato wana ba ko identifier biso ba jeune o nyonso l'état tie bango maboko mais qu'est-ce que tu constater que non na kati ya bana o laisser aller za makasi bana o ba ko sala di n'importe quoi donc ba ko bunda na kati ya moi makasi et puis l'état azalité l'état muta ko zone sa ordre a ko zone sa ordre te yango to na ko beta tangwa et pas ya ministre de l'intérieur mon mboka je me chabani ce que ko tela biso ordre na secteur mon sa ville province de Kinshasa ya tous on dit allô. Bonjour papa, ben monsieur comment là, mais va tiens image wana. Oui, ndeko levien. Situation oya kuluna to ko sala nini poto silisa yango.
Deuxièmement, ils ont leurs parents. Troisièmement, l'église. Vraiment, trop d'église. L'église est là pour nous chanter, pour nous faire. Trop d'église. Dans ce moment, vous avez la service d'église. Mais pas de chanter l'église. Très bien. La ville province à Kinshasa, tu as la commune des Algorithmes. Au Monique, tu as bilingé en Tala, Bango. Nangaï, Nandeko, Ola Bengi, tout réfléchir. Nous allons une population. Allô? Bonjour, Ben, vous comment là? J'assiste aussi sa commune en Néni, tu as la bilingé de Bazali Kobunda, na Moi, 11h, la police est zate, l'autorité va zate. Mais va tirer sur ma image, pardon. T'es le bas, il est le bas non. Très bien, merci. Donc, na moi makasi botela nde bato bazokima bato bakimi na balabala na moi la moi la police aza te baautorité na moi bato basimi machete na bapau na moi boye na moi boye opération panthère eza wapi tala la police a été pendant 10 minutes en haut, tala bapau banzete. Donc na nyonso oyo donc de gros non se peut kolobani on moni to kolobela on bunaga de kei ko onyo c'est ça maranani oyo ça manani ya na bandundo na nini comment on appelle ça mobondo mais mobondo mususi yango to garder na banda na biso no dans tout ça ministre de l'intérieur kulutu na ngai jekme pour décevoir ngai te s'imposer Allô, Ben, tu es comment là? Allô, bonjour. Le moment où je suis papa, tu as un niveau de 6 à Kouloula. Oh, papa. Mais dans ce Ben, tu es mieux. 89 52 66 986 089 52 solution ezali nini ozali non mais solution ezali que l'opération Panthère ezali non opération Panthère eza d'abord mélangé na force du progrès c'est la place non force du progrès eza wana te papa au moins place de opération a échoué parce que ba mélanger en na force du progrès eza la police ngana utaka kimbantseki na route précisément na moto mokali so que kuna okuta balati si force du progrès teni nde omoneshi non ndimela na télévision papa Sylvie vous voulez cette unité ici ensemble musa les amis ensemble ndeko bon na ebisi yo en tant que mouton na visuel la presse on a teki no barozo individuel so tu as la poste ya nini ya bref na rotine de la image on comprendre pourquoi na koloba na koya koloba de n'importe quoi va monter image mais problème c'est cette image va monter même moutou so la barate moutou va monter iti donc c'est pour dire que moi Namboka Kouloutou Nangaï Jekme Chabani que je respecte beaucoup a redorer l'image à la police. Pourquoi? Parce que les policiers a comment coopérer na bano ya Kouloutou na ozomona na balabala. Policiers ont coopéré. Policiers mais na mona yango événement na utaka na Pascal na moni na côté Begatel Prince wana côté Mapela na yebo na kuti nzele kabwani ni nono Kouloutou na sala 5 minutes Nzela et Kabwani, moi et les Kaizate, pourquoi? Parce que la police a zali. Policier pas zali. Allô? Bonjour, Ben, monsieur Komolani. Tout ça, on a une hypothèse, ça phénomène au Koulou, la merveille, quand tout le monde a dit, la bilingue de Bazali Kobunda, na moi boy, na moi.
Ah, net film, hein? Net film. Très bien. Très bien. Merci. Non mais bakino bazolo bamoni bakino balobi no koboma te koboma na article constitution na biso lobi que non. Non, la personne humaine, la vie humaine est sacrée. Donc, bako boma muninga te bakata yeba pesa ye vie volontairement et cause à la bienté. Ouais, ça c'est interdit constitutionnellement. Mais le vrai problème est ça que non, tu as senti que nous sommes en absence d'autorité publique. Donc il y a l'État. Policiers sont censés sécuriser. Ce qui est na Kigali, na juka exemple na secteur moko. Dans la police na bango. Pour que nous na moi policiers kigalien, ba policiers batambola kana ba veni, batambola na ba petit route. Ba tepena sentir boye, ba ko interpeller ba tuté ba kanga biloko ba mama ou ba ko teka ba sala monter. Bazo ko interpeller ba bandi o nyonso ba bimaka na moi. Batambola ka ba tiembu longo pour na ko surveiller bato ba ko teka. Mais ce qu'on y a biso awa okuta ke policier ata bitumeza boye ko benga ina susat kene ko kabala biso non. Mais pas personne n'est manduki ta manduki ezate na okelo kabala donc policier ko banga mbeli. Siko yeba sanga soki muntu azana tenia ko banga machette ne bano bazaboye. Donc siko ngai muto na zana yebi ku natangela police natanga musala ya police te na okelo kota ko ndeli parce que policier on estime que parce ça ndenge ya ko neutraliser muto ya zana machette. Badaki ça ndenge ya ko neutraliser un bandit. Donc, ngai comme ça nga bandi na yebi ndenge ba neutraliser bandi te na ko neutraliser donc on comprend que la police aza en complicité na bateau. Donc ndeko jetme Shabani soki ko mekana nuko ko zongisa publiquement ou bien ko zongisa autorité de l'État na niveau ya la police et vous allez bien makasi parce que bateau yo na limite que bateau ba leki l'État na makasi. Très bien. L'État ba leka na makasi l'État ba bangisa ka été l'État ndem ta bangisa ka pourquoi parce que l'État c'est un régulateur. Mouto a réguler dans tout le secteur ya mboka. Osala na secteur ya ba marché, osala na secteur ya ba administrateur, osala na secteur ya ba kuluna. L'État a zawana pour mettre de l'ordre. Mais ce que l'État pour comment on niveau pour mettre de l'ordre était azal l'État failli yango to lobby boy. Bana mboka botika manduki, botika machette, mboka o mboka na biso nyonso. Donc je me Shabani azongi sa autorité publique ya l'État abangi sa bakuluna oyo omona ke kuluna yosila bakosimba yango qui cité baroboma pe mutite mais yosila kaka yango moko. Merci mon mboka Raphaël Kimouta les temps peut tozokota mon mboka mango mango a comme mission vraiment en retard il y a 30 minutes vous allez au kende to lobeli ba dossier du jour vous allez très important to ngi avant début banda fallait ko débat azala de ko na biso et mango a comme na biso pour na ko pesa pe point de vue na ozo les gana kati mboka na biso 89 52 66 986 089 52 66 986 c'est très important que vous allez en direct na Bomoko télévision émission na bino allez mbote mon mboka et mango academia ayo kota na biso na moi retard na makasi bonne santé. Ouais ndeko Bron kimezali mbote na baye bazwili baku ya Rolanda biso toutes mes excuses na ngonga oyo na komi. Moi, beta tout par-ci par-là, il fallait qu'on côte une école à Bana, Mikolo, yo maman, moi pas si yanzoto donc ngamoko maman, ngamoko papa, donc il fallait qu'on bande la kuna. Et surtout que non, Palestine ça va. On a dit que Dieu fait sa grâce et au Simba. Et surtout que Mbokango Oyoki Yemoko, secrétaire général, il a parti au pouvoir. Aoti ko avouer que bangonde basali ete mboka lelo tonyo kwa maboye bangonde basali ke biso lelo na le kananzela babeta ngai mais voilà que c'est union sacrée bongo so to na union sacrée nde pekisi ke tolo bana na pouvoir nana ni parti au pouvoir tolo bana bango po bangonde ba induire chef de l'état mingi na berreur ba aider chef de l'état plus précisément
or parti au pouvoir dans le bango chaque fois baza censé il y a quoi aider chef de l'État comme il faut biso au ba partenaire oui tozoya après tozo aider chef de l'État mais surtout mingi parti au pouvoir yango zomona même na ba distribution ya ba poste oyokate biso parti au pouvoir nde tozui plus il faut tozwa primature il faut tozwa Sénat il faut tozwa siko bazo tikela ba on peut ba institution minene nzoka pena ba ma foi oh basali rien heureusement président de la République na suka alobité bo l'équipe des ordres topé sa Sénat na moto mususu abotoli bango na deux pèses au moni bitumbo et le cas qui l'Assemblée nationale pardon on a parlé du peuple donc UDPS pena a nyoko limboka oyo bakoki ata eloko te premier parti opposition la mboka na biso ko kilo basé préparer pour l'urgence te bazalaka préparer te preuve yango bazali préparer te bango bazalaka nde makasi na opposition et puis opposition constructive te pour parti oeza opposant oeza comme ça l'opposition constructive au monde a ketango ba ya na pouvoir déjà paix ba ko aider mutu na bango azala pouvoir ça mieux que par rapport au régime passé non wana to kende kutu na ba comparaison te o lelo le président yoka lelo le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi que je salue et sengela na banda wana na pese ba encouragement nanga pour parti na ba sundolier ba ebindenge ya ko aider te bango bakanisa ki ko battre la pouvoir ndenge tolobaka objectif à parti politique c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Bon, bah, quand c'est qu'on conserver le pouvoir, c'est faire quoi? C'est faire que ça la violence mokoboye. Que la nandenge mobo pose la majorité. Or, tango déjà président Félix en a pouvoir, bon memele ba idée à bien. Oyo ekopé sa pays qui m'a bon mona ke bo battre la pouvoir. Mais bo battre la ngote oya lobby boye secrétaire général ya parti wana ya lobby te wana eza Kabila mutazo tinda bango o simanango lobby été ezande kuna Franck Diongo non ce n'est pas ça n'a changé langage te ezani to pesa ki temps mais te ezana nous temps ezana nous mais nde to commencer na président de la République peut-être pour na ya wana na lubai na banda na bo to pesa ki temps tozo tala mais parti au pouvoir, tu veux comprendre, ça comparer na ba fonction nyonso. Mais bazo ça la rien pratiquement la ba fonction. Vous avez pas de l'Assemblée provinciale. Problème exact nani. Député provincial de Séverine Modiba. Azo zonga déjà na registre na rentrée pour déjà zo qui blâme. Ozo mona tuana. Basali bosoto ya kosakana te soki na ba dotangelo ba bosoto. Soki ozui ba ministre o ba exceller na ba détournement. Na mandat oyo ya chef de l'État au monde mingi c'est la plupart les ministres qui viennent de l'UDPS non ebisayo c'est ACP bolongo union sacrée ACP eza na kati ya union sacrée bel et bien tous les deux pieds ezambodi te communication na lobaka no jour moko na lobi et ko changer et comme réflexive s'il faut dire une flèche s'il faut envoyer une flèche aller vers population que président Fachi a payé si bana gratuité de l'enseignement 6 millions d'enfants très bien a payé si gratuité de la maternité très bien talazo tongali sous usine mai très bien mais s'il y a une communication que la population aussi azoloba kana ba cité ngape na koya koyebisa quoi na tout na lobby na cité ba lobby bazo kemba président de la République nzale leki makasi président quoi comme olinga biso pona yango oh imagine toi vidéo moko utotambola na salle émission quand na sala boye na sengi président de la République mais biso ba communicateur à union sacrée depuis to soutenir ka vision na yo mais jusque là aucune réponse ebina nyakanga kiango Eric Ngindu Oyazali conseiller en charge de la communication dans le cabinet du président a Senga Kaye à travers coordonnateur et communicateur Donald Kambasele. À lobby, occupe-toi des communicateurs et donne-moi un rapport. On saura quoi faire avec eux.
toyaka be mission boye jamais tokutana tala ministre ya secteur moko pour appeler ça soit élément de langage pour appeler ça soit telo kwa mukena européen soit après mission. La télé c'est de l'argent. Je viens avec mon argent tous les jours na chef de l'État. Nambongo nanga. Mais chef de l'État le kinga nambongo. Eric Ngindwa nazwa kambongo kolekanga. Mais biso batindi biso pa na ye mais ye azoke yebisa batuke chef de l'État lingane ba communicateur te. Voilà. Est-ce que raisonnement wala tala batune ba okitisa niveau chef de l'État. Oh moi tel que je connais Fachi un vrai Kinois inara mutute. Kinois soit inyo yeba mutu aza faux Kinois. Kinois zalaka bo soani lobby 3 jours pas boyokani. Vous allez considérer nous ne sommes pas considérés de la tête aux pieds. Qui nous a un jour appelé officiellement les communicateurs? Je vous dis officiellement. Moi je peux aller de ma façon. Na comme on ministre Moko Boye pour quand même sous na tolé. Hein? Na beta moi eloko na benda. Mais officiellement tu es communicateur. Et puis on peut s'en après mususu na défenda qui est yango moni lelo tourbillon na communication union sacrée communicateur a commis ko beta DG parce que DG wana apprécie rien. Or nous devons avoir les éléments de langage et pas ya ba DG wana. Ça prouve à suffisance que l'UDPS a kanga a bloqué Eric Ngindwana azwaka ba communicant moko boya ba YouTube iba komaka ba texte ndabeng aebisa fatike ba communicateur bangwana mais les figures emblématiques ba Donald Kabasele ba John Kakonda ba Gauthier Sompambu ba Papi Josso ba Trésor Kalala ba Zate mais ba José Mbenza bango kutunde fallait ba sengela biso bango bazaka bazo banga oh non ne dites pas ça académie omoni non quoi ne dites pas quoi le président za posana yebisango c'est parce que biso ha tozana temps ya kota présidence nana olingo kota présidence ok sani soka kakabu ya yoki ba communicateur ba kota ki présidence mutu ana kota bango azui problème et biso toya loba onka na micro très bien ndé moyen na biso merci moi mboka na mone dérangera bien pe makasi donc vous allez point de vue et les makasi mais vous s'organiser ba quelque part vous s'organiser vous avez binga moi ça vraiment compliqué s'organiser veut dire quoi? On s'est organisé. Mais je t'ai dit le nom du coordonnateur. Donald Kabassé. Le suivi de qui? De Armand Moukoulou. Ba Philomène ya IDPS, ba Zaliwana, ba Nano ya AFDC, comment on l'appelle Kouloutunango na AFDC. Non, pas Chris Mukendi. Chris Mukendi a Kouloutunanga te. Tout ça ba H Moko. Nani, comment on l'appelle? Bellarmé, Bellarmé, Bazali, Nakatiwana, la structure. La structure est bien organisée. Beaucoup de choses sont organisées. Mais si la tête ne vous appelle pas pour vous organiser aussi à son tour, vous ne foutez rien. D'accord, allez, rapidement, en même temps, dans avant de la rentrée scolaire, dossier Monkeypox, maladie à Makakou, et autres Bimalakati à Ville à Kinshasa, le ministre Patricia a savoir commenter sur la sensibilisation. Étant que communicateur, vous allez en public, message de groupe, c'est la maladie où il y a Makakou, Monkeypox, ou déjà à la porte à Kinshasa, mais de construire la Babaka et bénéfice à Kinshasa. C'est à la porte, c'est déjà côté à Kinshasa. Ezali maladie, épidémie. Moi je crois que Bakonziamboka, ça a déjà les possibles. Les mélango avant que l'écoma déjà grave. Pour tant que l'écoma grave, comme Kangabiso, n'a pas piaka oyo confinement, biloko ezana banda kote ya kolia, babo Kangabiso, tebo bimate, ou enze komi réduit alimentation komi boye, le temps yangoyo, bazwa ba malade déjà ba trouvé wana, ba confiné, bango ba tia bango ba bantu bango benga quarantaine, ba tia bango na quarantaine déjà. Au lieu de la propagation pour bango ba mise la kambongo na sima maladi. Pour le docteur wana tout basali bambongo ba eteni longondo non. C'était à l'époque il y a Covid. Beteni ba misale li bambongo na malade. Donc bazwa déjà ba prévention. Prévention pour vous soutenir pour malade déjà. Mais ba lukasikoyo ba encadrer ba malade ou déjà ba maladie wana. Très bien. Et puis, docteur Patricien d'ailleurs, au Yebikou tout lit, tout ça là, babenga biso na aner, ngana docteur Patricien, Erazala qui communicateur, jusqu'à présent un communicateur, mais à une des bamati ses fonctions. N'andenge pe ya union secrétaire.
ba matisien na befort na ye kandenga na yaka olobela ngobila bu ye pas comment olobela yeli avant yeli comme vice gouverneur nde yeli asenini petit nango bundelinga zwata mweloko ministre ya union secrétaire union sacré wapi MLC wapi ba opesa Patrice à nouveau na MLC donc entre parenthèses par docteur Patricien na banzi yo kutoyo kaka okoyo kanga pe nazo benga juste après émission vraiment zo ba mesure kolingate mu malade se propager au barrière bimission incompétent kozo kokate Kinshasa ezala bongo erango zo ba mesure tia ba malade wana na quarantaine pour éviter propagation ya maladie comme ça ba peso pe misolo parce que je sais que pour ba peso misolo ezala pasi la première ministre ya Judith Luka opesa misolo na ministère de la santé na national à Kitela provincial pour Patricien dernièrement tous allez na matanga ya Paul Tousou à confrère na yo awa na GB ayebisinga jusque là pe en tout cas ils sont en train de tourner à rond na ville à Kinshasa misolo zatenga na bi mais déjà bo détourner mbongo yo ya 840 000 $. Oh il fallait pas indemniser les rumeurs qui a dit rumeurs. Oh, il fallait pas indemniser ba sortant ya ngobila. Mbongo bimaki ya ngonde siko ya salaki ke non na bongisela ngo ba bureau ba soin mususu moi veste moi nicard ba nde yango na koya ozongisa so gouvernement central apesi. Mais gouvernement central payé à le bilan ni côté na makambo guerre na makambo ya ba Ebola pardon malade yango yé. Et sengeli na servir nde siko tisiko qui est indemnisé. Personne. Merci. Allez, rapidement, tout le sécurité, nous la phénomène, nous aussi, on est en côté là dessus dans le dossier Kouna. Quand on aussi ça Kouna, t'as image au Benende, bah toi dans la moi moi la boca et mango trop ça nous pendant aussi ça image à bout. La carte boca le soir. Tende Cobron, au moni, tant on a ça la communication et genre le baba vérité, bah comment le bateau changer quand. Tous en a intention ou en a été à changer quand. Changer le langage, oui, changer le langage, c'est quoi? C'est parce que tous là qui ont observé et ça continue. Je ne dois pas demeurer dans le mal. C'est lui qui demeure dans l'imbécilité, c'est-à-dire Azaka imbécile. Batouba l'andanga bien. Si ko langage auto comme il ya koyebisa président de la République, c'est la meilleure façon de l'aider. Président de la République. Kouloune est ici la lélote na Kinshasa. Et ici la lélote, d'abord nous n'avons pas de policiers. Oh. Le peu de policiers, non, bah bien, le peu de policiers qu'on a, on les a tous affectés chez les autorités ou auprès des autorités, comme garde du corps. En tant que président et Sénat, il a à peu près 3 jeeps de policiers. Une 60aine y a des policiers. En tant que président de l'Assemblée nationale, Kamere, après coup tu attentat, on a des mécanismes qui sont militaires, policiers. Je ne suis pas contre eux, hein, mais nous avons démontré comment si on quitte la social. Quitte la social, combien de policiers par social? Social d'abord est incomplet ou incomplète. Et puis, les policiers na kati, na arme na bango, et vous voulez que policiers, nous na policiers, na pousse na place ou na té. Ah, on pousse na té. Na ke salani. Tout le baka vérité. Mais ce qu'on pousse na poba bête ngai nzete pour na policier, na kufa. Non. Policiers ont na arme, et zakutu na chargeur à terre 10 munitions. Oh, c'est vrai. Mais Jacques Chaban, il est ministre que j'admire beaucoup. Le seul IDPC à Zolongo la bango soni wana. Tango a quitté na souci à ta dernière. Ma bon a été. Ma mis ce tangi. Il n'y a rien dans ces soucis. Bon sikoyo. Beaucoup conquérir ces colonnes avec quoi? Avec une magie, baguette magique, bas associée. Pour les moments associés militaires, FARDC, au moins dans la police. Et puis, bango ce qui va kangi bango, batinda bango direct. Ils ont coûté non, baba dans la parquet. Bakende mamwe pas général kuna na kanya makasese. Très bien.
le général oti lelo bazo koko simba te ba simba balingeti ba simba bangobila o ba sa misa malamu mais ye ba simba kete na ebiti bon pour ça soldat peut-être ça misa malamu oui mais ba o pe ba simbi ba sa alingeti sala mabete mais tala i deux pes longola ya comme attaquer ba ministre na biso. Donc j'ai parlé des problèmes à Koulouna, c'est difficile, il faut que le gouvernement sache comment armer la police, comment ajouter l'effectif, qu'on réduire les policiers, mon sous basé belé na ba garde, il y a ba konzi na porte, ba tikali 15, abimi na 20, et puis na souciat ceux qui ok na souciat misa tout, au kutakaka awa 2 policiers, kuna 3, kuna 4. Très bien. Mais ils vont faire quoi? Allez, merci mon amboke mango même temps dans ten sikoyo, Raphaël Botozu de la dossier na biso pour et mango rentrée scolaire, mon amboka rentrée scolaire. Est-ce que le système auto-déméré n'a pas changé le système? Quand la biso autant dans l'école primaire, maman sombre dans la uniforme, va te gagner dans la culotte, toquer dans un de sommer sur la cahier, va sommer sur la cage, va sommer sur l'objet classique. Mais le lot école est comme t'es cagnonso. Azoteka uniforme, azoteka ba livre, azoteka ba cahier, azoteka ba cage, ba tenir à gym, azoteka nyonso. Est-ce que le système on est mango? Mais là, responsable de la système, tout déméré quand le système, tout changer le système. Parce que ma maman va être dans Zando, bazali ko lela makasi, côté que zalité, Zando zala ko kauka, école les autres gana ba kit plastique, les autres gana ba uniforme, école les autres gana ba cage, école les autres gana ba livre, école les autres gana ba cahier, na ba sac, ba uniforme comme la couleur la bango, il y a jaune, bleu, noir, rouge, tous on comprend des systèmes. Qui peut changer ce système? Il y a l'éducation, la carte en moka tout déméré caraboué, tout changer le système. Et maman, vous avez 5 minutes, moi je vais passer. Non, il faut tous on a la bonne mœurs, tous on a l'habitude, na biso na culture, na biso ya Congo. Kalazaki boya, merci. Tiens, ce image là, il y avait une forme. Donc au monique que to coller na bleu blanc, à moins que baya ko changer to adopter couleur mususu pour toute la République. OK. Les lots comiques confondus. Mais eloko siko ezako leka ezali parce que moi laisser aller laisser aller pena et côté poubelle. C'est quoi? L'État n'a plus de force. L'État n'a plus de force. Ce n'est pas exact que l'État a les sources na makasi na yete à l'État. Exact na période à Fachi, wana te to exclu wana. Et bandi déjà na bakabila kuna 18 ans nyonso. Babando teka déjà ba tout l'école tout. Et ça na yena Fachi te. Mais si quoi ezanini? Même ceux qui na ba commerce. Oyo ba chinois en tant que ba expatrié ba ko salate mais chinois comme chali banda boutique na ye a chepe moi mikate a chepe badi en détail ezalakate. Comment une école peut vendre tout et le grand marché va vendre quoi? Très bien. Comment une école aux autres comment on appelle ça? Bah, système à uniforme na yo au kimi au l'État à l'obaki. Et l'État doit maintenant, et si quand on a bisa président de la République, on a un communicateur né. Kolanda ba konzi wana te ba peso ba idée ma beba ministre wana. Zala na moi dictature na façon na yo ya kosala. Moi dictature c'est-à-dire quoi? Ce qui bâtit loi wana ce qui est mutalandi ngote bakangaye, c'est ça dictature na oloba na bita comme un dictateur aboya quand même ba loi à respecter loi positif voilà. Pourquoi? T'as exemple notre frère ici le ministre de la justice Constant Moutambe au monique aye na biloko so aloba pena oya ko sala ngote sera traduit en justice et puis ce qui muta salité ba yo ka lobi wana au moni général wa tabasa qui avocat qui fois les lois arabe ba interpeller ba longoler l'armée hein. C'est ça la dictature positive. OK. Exactement. Ba ko sala le souté. Mais lorsqu'une école continue de faire pareil, et puis les parents vont dénoncer, venez bloquer l'école, qu'elle soit privée ou quoi. Mais nous, il y a une latitude, il y a une démocratie bizarre. Non, mon école, ni attaque bourgmestre comme école. C'est ce qui se passe même dans des garanties locatives. Combien de fois 3 mois. Mais ça a 15 mois
L'État aussi est l'autre. Pour que l'on pense à 1500, 2000 $, 2500, 3000. Cash. Cash. Et 3000 wana mutuloko la babiso yonzambe. En tout cas, la République démocratique du Congo n'a pas de chance. Hein. Mais Nzamba sunga biso. Donc, na makambo tozo loba ya rentrée scolaire. Non, responsabilité pas l'État. L'État a s'imposé. Ce n'est pas seulement même dans ces domaines. Dans le domaine nyonso a s'imposé. Bazongi sa couleur à uniforme bleu-blanc. S'ils vont changer équiparaté, mais ceux qui ont bleu-blanc, quelle que soit école privée ou école publique. Ce qui est école publique, balobi ata frais mon côté fouta manano avant moi na zonga classe, balande lango à la lettre. Et comment bah confirmation confirmation na outi école la banande na ebisu awa 250 à compte. 3 enfants. 750. Na sala ka même musala ngona zoli 750 € wapi. En tout cas non, conséquent tozo nyo kwama. Tozo nyo kwama. Maintenant, non, je n'ai pas le temps de flatter Fachi Béton, je dois lui dire la vérité à Boyi. Solo, c'est que le ministre c'est Makambo. À compte 750 $. Mais 3 enfants, non, on dit 250 à compte. Donc, n'a pas frais, n'a pas outillage pour le bien, comme objet classique, mais sous Nakati. Ndepesi est comme à 200, 250. Bon, Yebisanga, si Koyo. Tant qu'on a 3, 4 enfants, ou 3. Et bon, on a 5. Mais tu n'as 1000. Tu n'as la gratuité. Non, écoutez. Moi, ngai na kolaki na gratuité. Na kolaki na école privée. OK. Et si quand on a zeli moi koloba moi kokoma. Kuna na gratuité pe formation ezali na lobi bongo. Mais les autres la paix bana âge bazali na distance école. Na ke chabana musika te école gratuite les akuna musika ngana ke école gratuite wana autre ngana otepena nwera ba Bosembo ba collège ya Kitambo ba Boboto ba Saint-Georges mais atenyon soka kokotia mwana na se bisu mo mwana te oh c'est gagné ah là là. Ok, Van, c'est moi là. Ah, non. Le pays est en train de souffrir. Nalandi Nangatan de Konangai Manik Sienda, président de la République, 8 minutes et tikali à match. 8 minutes. Kotisa 4-9. Bimisa Bawana, Bazo traîner-il et l'autre Moutambasali réforme. Na minute, Mukeba ministère ni nécessaire sous réforme. À canaliser ba recette. À l'obité, bao yana au code traduire mon Siko Yebisanga. Est-ce que ça magie? Azaki na bâton magique. Très bien. Mbwana ewana yaki na India kangi batukuna te. Ezakaka à l'obito sala. Mais école ministre peste par table locaux. École net ministre peste. Azwa ba rigueur. À l'obi école on a koyoka kaka tana muke kaka. Bobi mana ba TV bo panza na ba radio. Oh, kaka école, épée, kimbiolongo et salibo et tout, tu es bloqué. Mais c'est comme ça. Très bien. Comment on a battu tout na ligne, mais on a moi dictature et quota. Merci. Allez, mon ambo Carafel, dossier rentrée scolaire, ok, mon ambo Kemangomong. Bah, mis ça tout. C'était 50 bien aux hommes. Moussa, moi, ça la phrase. Allez, communicateur, il y a sacré. Allez, allez, système les ambas là, mon côté là, école, uniforme à l'école, objet classique, à compte minerval, tenir jeep, nio se communiquer à la carte école. Moi, on est dans la zone là. Est-ce que cannabis au temps à bon côté, tu continues bon côté l'état télima à son cas. Ndekonangai bon webi que on sepela na ndekonangai mango nalinga kokuta na ba plateau télévision parce que c'est l'unique communicateur agent de délivrance na bato SID les ans de mango. Au bien niveau de délivrance. Asa en face na lobeli la simate. Na bisaka vie na ngai vie soko landi union sacrée oya ko na pamba. Heureusement que c'est l'unique vie oyo que la petit frère na ye les ans vie na ngai mango ye na zana en face. Viens, on le dit vérité, est-ce que Bakani Otika yo mo jour na landa ke ngamo na landa ke na pour citer les médias na canal presse na oui il y a solo na pesa qui délivrance. Mais a changé langage. Non, changer langage. Est-ce question pour changer langage? Est-ce question pour changer communication? Non.
Non, non. On a dit que dans la ville, il ne faut pas qu'on ait un préjugé. Ngai na yebisa ki bato union sacré bango nyonso bandeko trésor kalala ba machine politique botika kolanda yemango mango avec des préjugés. C'est l'unique communicateur à la délivrance à bato ici. Parce que bango lobi non non bien bosoni ba somba na lobi c'est l'unique communicateur botika na ye asi so iba kocha ta coordonnateur ba communicateur nyonso union sacré ozala bien. Pourquoi? Parce que ndiko na ngai Mouton tout le bas communicateur et non sacré. Dans nos soins, moi je peux dire que non, pour commencer et analyser, c'est l'absence de volonté politique. Au moins sur une volonté politique et zali, tout le problème était dans tous les secteurs là. Pourquoi tout ça n'a pas de problème? L'État, mission à l'État va benguiller un régulateur. L'État m'a pas ordre dans la privé, l'État m'a ordre dans l'institution publique et l'État en tant que régulateur. L'État s'impose à péter. Mais si quand l'État s'allie sur la France, il y a coopération entre l'État et le privé. Tu as sa fraise académique, tu as sa fraise scolaire. L'État a vie. Na bekolo na ngai na frère o ezali bino kombo za ba privé botia na moyen moko oyo ko permettre ba para ba sala nini ba sentir kuwana te. Mais ce qu'on pas na biso c'est le contraire, c'est jour et nuit. Au kuta ba privé ba kotia uniforme à imposer l'ipapa voire même l'ipapa oyo a soko filmer bo filmer l'ipapa moi la tête mais privé à imposer voire même les frais scolaires. Mais nous, ce n'est pas l'État, oasif, l'État, on dirait, c'est l'absence de l'État et l'absence de la volonté politique. Il y a un mouton censé réguler les deux secteurs, que ce soit le secteur privé et l'institution publique, il y a un l'État. Les locaux, l'absence des alliés, nous sommes athées. Il y a un moment où nous sommes englobés, la crise de légitimité. Nous avons manqué la légitimité, il y a l'institution, nous sommes la carte de l'institution. Pourquoi? Parce que nous avons une institution illégitimement, à cause de une institution légitimement. Pourquoi? Parce que nous avons un député. Ayebi que nous avons voté qui ngai moko na ndako na ngai. Ayebi que nous nanga soka enani kadima soka bimisaki ngai député parce qu'il n'a pas ça qui est bon. Donc nako sala nyonso. Je peux ou pas contrôler le gouvernement, ça ne m'interdit, ça ne m'engage pas à cause de nyonso ya lingi. Pourquoi? Parce que il est là par nos propres volontés à la population mais la volonté au ya yemoko. Donc yango moni biso to lobaka nyonso auto pour vivre c'est la crise et le solution c'est nini papa moi non solution ko ça la tende ko ngai parce que il y a l'absence de volonté politique déjà c'est $1 en compte milliard mais c'est ça muto ya ko cha muto ko réguler azo ko réguler te muto ko cha ordre ndenge ndeko nanga lobby omoni otuni question mo ezali piéger webisi est-ce que okoki ko kende ko cha mona na yo na institut public et na institut à l'état après ce réponse c'est or que ko segana yo wana ça dit tout. Ce que kuna baba c'est baba exacté parce que nombre les qui belé place ya bana ba ko fanda exacté wana ya liboso ce que kuna ba professeur ou bien ba enseignant ba futa maka bien te donc tant que muto ko futa bien te baloba ka ke non libumu o izana nzala ezaka na matoité donc muto afuta mité azana nzala ko tant ça bien te donc tout ça ezoko faire que éducation ya bana ba ko tanga na institution à l'état et ça la faible ndé o moni ndeko nanga ya boy ko ke ko chabana na ye na l'école publique à l'état a préféré à bango na école malgré au foot attaque $2000 mais bana basa la éducation ya bien baye ba comment baye ba pe ko loba baye ba pe ko réfléchir. Merci. Donc c'est ça en fait pour citer nuance oyo s'englobe que non la crise de la légitimité ndemute ko mabilo ko nyonso ben institution nyonso oyo ko diriger mboka lelo baza illégitime donc c'est raison pour laquelle biso tozo ko marteler beaucoup plus
C'est le but décidé, hein. C'est le but décidé. Parce que tout ça, Malamboka, oh, tout ça, la présidence de la République, tout ça, le gouvernement, tout ça, l'institution, c'est le but décidé. Début de l'mission pour Bandam. J'espère pour citer. On a plateau, on a le non. Tout la cohésion nationale, na président Martin Fayoulou. Après 2 mois, j'espère c'est pour dire que nos bisots de l'Obarakaka, oh, ils ont dit la vérité. Donc, tu as étalé pour que le bateau soit censé avoir une décision, il y a une union sacrée, il y a une proposition, parce que le bateau propose à la proposition pour mettre ça en musique, parce que les lots, et ça la banane. Eza la banana yo bron, eza la bande bana ya kulutu na ngai et mangomango batanga bien basa la éducation, basa na sens à réfléchir, ça va nous profiter parce que le pays nous appartient. Mais système éducatif est malamu mangomango, système éducatif c'est malamu. Si, système wana est malamu, mais sauf que quand il faut améliorer, le système est malamu, mais acteur, professeur, enseignant, le long de baza pe mingi pena ya malamu lisuté. On a déjà enseignant à commettre erreur ya koloba pamba, to ya kokoma, mais moi na aena ndako apé sur rapport yo papa. OK, bis enseignant ni. Ozomona donc mais système oyo ndenge to biso pe to koli nango voilà mais non il faut to yango na il faut améliorer ba ko isabilo mususu belé donc biloko belé faut changer ba géographie wana est-ce que géographie éthique la kaka estania et vanda ya kaka non et belé ba ko sabiso lelo oyebisa bana te que comme la saison sèche et banda le 15 mai et sous kaka so na le 15 septembre non le 15 mai mboule donc il faut pas me kakota la ndenge yango ezalaka. Très bien. Allez, et maman, qu'est-ce qui vraiment ça là qui mboka la biso qui est sauté tout le monde va régime belé l'équipe le gouvernement soumis non place ni bazo décolleté place ni zoli ko simbate au sur lui peut-être que changer dans le conseil ministère ni zali ko tirer la moment est-ce que la population de l'eau va retomber à soumis à tomber au sentir mot sur le plan sécuritaire sur le plan social au cas dernièrement avec donc va quitter la tête ndam pour le quitter ils avaient une solution malamu pour la guerre à est mon konzamo qui n'est la sommet sadek pour le solo là pour trouver solution qu'est-ce qui marche pas dans le gouvernement soumis. Avant de répondre, Nangina Ebisande Konanga Merveille, Tala Lokwa Merveille à Outia Wande, Raphaël, Ndekonangai, Ngai, façon Nanga au communiquer, Moutou pété à comprendre, seul Moutou à comprendre Ngai Moko président de la République. Ma ba communicant tout en a union sacrée, j'ai même ma mère coupé Moutou à comprendre Ngai. Au moins le lot. Tant on a le baki na sous communicateur à Union Sacrée, j'étais la première. Mais le lot n'a commis à 3-4 bateaux à landinga sima. Papi Josso, Trésor Kalala, bas communiquer bien. Mais bazal sous communicateur Union Sacrée, pourquoi pour ba au monde a désordre dans Union Sacrée. C'est quoi? Ngana okobino boko sombanga te chez Fayoulou. Fayoulou d'abord as incohérent. Ngana koke communiquer pour na Fayoulou te akena belection à ces troubles et aucun de yemoko sans bako équiper naï. Donc nazo communiquer oyezo se passer na cité ndé na bengango communication réflexive même bino na baifasik bozwaka o ngana lobote. Donc batuba ça le lango ku ba thèse ba travail de fin d'études. Qu'est-ce qu'on appelle communication réflexive? Si on a détaillé yango awa, ndena obaki na mathématique to banda tanga comment on appelle la réflexion, la réflexivité pardon. Et ça va accompagner d'une flèche aller et une flèche retour. C'est-à-dire tant on a communiqué pour un chef de l'État. Na lobby maya azo sala bien, azo la volonté même soumis à quelque chose autour langa. Mais retour si quoi ezanini à la cité, que dit la population? Lui ne sait pas. Bango avant de peut-être kaka kuna bakota ka taxi busté. Ngane na oyebi c'est là na cité. Kuna Minerval 250 à compte. À compte. Il faut lui dire ça. Et puis on a devise hein. Ah, dollar. Il faut lui dire c'est ça la communication. Fayoulou le loi perda ba Yves Bouya ba nani po ba ebisa ka vérité. Mais Yves Bouya est communicateur, malgré le bâté, non. Donc je disais quoi? Tala par exemple, il y a Nani, n'a pas chité na Likamboli. Exemple, il y a Jean-Lucien Boussa.
dernièrement basali conférence où eza na logique. Il faut repérer ça moi en matière de fait logique. Il y a lobby eza problème ya leadership na Congo ezate. À cause ça qui tient na ndenge ba banda otangela ba point ya ki leadership. Il faut qu'on ait toutes les trois conditions en ande comme vrai leader et vrai leader. Bon, tant que lobby ango, est-ce que mon qui président Bengani na gouvernement le loi Zali, mais batubati le moi songi songi belé. Donc Fachi comprend ce que moi j'ai dit. Il a besoin de ça. Fachi batubazo kemba na cité yé pas bien solo. Na PC ba feta la kuna Minerval boy. Tala batubazo lia na passe mikolo. Tala biloko boy. Wana qui a activé pe ba ministre. Donc pour dire quoi na question na yo tuninga. Madame la ministre Yad Judith na ebete yé déjà abandi azana moi solo ya kolinga ko sala malamu. Basi bazala déterminé bazala un peu ferme surtout kayebi oezole kana Congo mais problème eza mingi lisusu kaika ya bato baza ko entouré na boy lisusu na commenter trop sur yango eloko mingi oyo bato bazo zela nango apesa bato nanu social les manger boire bana batanga mais yoka soki nanu tozolona déjà mais kolona wana ekobima lelo te lelo mais entre temps boloni batu bakola lanzala te faites en sorte que batu bokotisa bilei tozelaka bachencharawa banekenda ozomona c'est que suivi ezalaki te donc bakokyo salango lisusu en attendant milona batu balia batu bana banzala batu bamela donc eza na ba stratégie eza na ba politique ko ba kotia en sorte que makambo wana ekende moi na lomba non moi j'avais demandé au président de la République à longo la confiance na ba organisation wana tout étranger wana alongo la confiance na bango bazo ko sabiso baza ba hypocrite oui président de la République dernièrement je crois 3 mois passés à Kendaka France bakutani na Macron ba solo lipe bien li solo kitoko allez azongi kalamingi toyoka France à Salini à renforcer Rwanda avec armement na misolo yebele mais ti le France a pesibisoni. Moi je ne dis pas que la France est obligée de nous donner. Mais est-ce que France a ça yeli biso concrétisation moro boyke na edebino na bosolo non bazo ko sa biso ba ko sa yete mais ye na yebi azo entreprendre diplomatie wana pour tozala isolé te so toza plus isolé et konyoko la lisu biso ba ko beta biso po bangonde ba beta biso sima ya Rwanda. C'est eux qui sont derrière les Rwandais. Donc, tous en confesse, ça va y communauté. Jamais. Tu peux ça bango à gauche, tu bombe à droite. Écoutez, au moins il y a sanction à tu bengango et zanango ba sanction. Mais suite pour na biso c'est quoi? Concrétisation. Pour tout le monde que oui sanction. Ta sanction va payer ça pays et Russie à participer à la Coupe du Monde. Mais les Rwandais jusqu'à présent dans la Coupe du Monde. Mais qui me met dans la Ligue des Champions? Nanga poba kangé ça passe. Non. Ezab déjà biloko biso tozozela. Nanga za condamné na pays na biso nanu kuna ba PC ba sanction ya ba banque na ye kangami ba compte bancaire mais bisiko to na posa pe ba kangi nanga. Ba kepe kuna ba PC ba sanction na Rwanda. Mais pourquoi ils ne font pas ça na Kagame? Ba keka na nanga. Nanga mutabandi lobia. Oh Kagame bandi boma batu na biso depuis kala. Encore ya ngolais ali RDC na Rwanda. RDC na Rwanda. Très bien. Mais si koyo problème ezani awezani. Tous ces jeux là ndenga nazo peki sa président de la République akota muzindote. Eza bien akenda kapona ko remplir formalité ya diplomatie. Mais akokota muzindote. Pourquoi? Mais Lorenzo Ndenga Zawana jamais il peut outrepasser États-Unis d'Amérique. Jamais la France. Bazana ba partenariat. Azos wana yé ben jonction malobi na ba on essaiera seulement ya ko sala semblant.
Ce qui est vrai. Mais dernièrement, bah, ça la trêve, non? Mais qui a respecté la trêve? RDC. Kaka RDC. Bon, pourquoi pas sanctionner ces gens-là? Bon, c'est la cas jour biso toko ça la cas manœuvre à mouké à mabé. Facha ba tout problème. Ozomona. Donc, Eza bazo zelamde biso. Très bien. Donc, le président doit prendre conscience, mais tout s'organiser plus à l'interne. Merci. Tout s'organiser plus à l'interne. Occuper l'organisme. Qu'est-ce qui bloque la vie du Congo sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire? Est-ce que tout ça la confiance à l'organisme? Par exemple, SADC, mais en Moïse à la Estambo Kadouche. Ndekobron avant na kotana na mutuna na yo na lingaki na mama megana nkungu. Koyebisa kulutu na que j'aime beaucoup et mango mango. Alobi Fayoulou aza incohérent. Mais kolanda maloba na ye moko akobimisa Félix Tshilombo que non aza pe incohérent. Ngaite muna lobi mutalobi. Mais ngai na démontrer que non Fayoulou aza moko o atika la logique, patika la honnête. Atika la rapé ferme na décision oyazo. Kobo ya élection, ce n'est pas décision oyo eya et pas yandeko Fayoulou. Et ça décision ya coalition Lamuka. En tant que parti membre Lamuka, parce que Fayoulou son président ya décidé à exécuter décision ya coalition Lamuka. Mais parce que la politique évolue avec le temps. À mon cas, ils ont occupé une décision pour que va postuler la élection. Ils vont postuler qui? Attends, alors, où est le mal? Il y a Martin qui a postulé comme candidat président sans ce n'est pas Fayoulou. Peut-être que vous avez l'information, c'est aussi ces missions parce que les télévision ont peut savoir l'information et les 40 minutes. Mais ce qu'on a Fayoulou, incohérent. Mais ce qu'on place à Félix, c'est qu'on a la place. Parce que Félix a émis à la moindre escarmouche. Mais jusqu'à présent, on même plusieurs escarmouches. Pas des incohérences. Et c'est incohérent. Moutaye bisibiso que non, dès que nous avons un deuxième mandat, nous avons 62 millions d'emplois et pas de jeunes. Toujours déjà, dès lors que nous avons un chômage, nous avons communicateur, il y a une union sacrée. On est incohérence et pas il y a des autres. Ah, il y a bisibiso que non. Social et qu'on a amélioré ce qui est social jusqu'à présent, ils ont amélioré. Dollar et combien à combien? On est incohérence. Le monde a incohérence car il y a Fayoulou, tout ça. Félix a yebisi biso que non. Mabe nyonso o ezalaki nyonso oyo elekaki na mandat passé bokotika la komona yango te. Lelo to komona yango te ba détournement oyo ko salamo. Arena yango na etere mais eza incohérence te. Yo incohérence monika ya Fayoulou mais nyonso wana population akonda biso. Il comprend que non, il est incohérence et ça débine. Pourquoi? Parce que bolinga ka kosalela makambo oyo bimbola ka ba ko humanité. Na koti na question na yo oyo tuningai ndiko ngai soko tali biso eto kotanga biso na chance politique batali si biso na analyse na méthode d'analyse stratégique. La méthode d'analyse stratégique analyse seulement les enjeux et les jeux des acteurs. Au monde na bitumba oyo c'est les kaka entre RDC na 9 pays membres oyo entouré biso. Et c'est la RDC a un acteur majeur. On va négocier parce que RDC a négocié na table. Tous a un jeu politique ou il est na terrain. Mais qu'est-ce qui se passe na kati ya acteur ou représenter Congo na ba négociation no table. D'abord, tous a un acteur baza ya autorité. Parce que beaucoup de des diplomates. C'est ça. Je prends les diplomates, je prends les politiciens, je prends le président de la République, je prends tout. Parce que l'analyse stratégique veut que parce que ce qu'on exemple, je ne dis pas que nous chez lui. Aujourd'hui, batindi pas que négocier un diplomate rwandais. Yebisangai diplomate rwandais bande ko wana ba yebi façon ya ba politicien congolais ndenge ni ba réfléchissaka bazala ka ndenge ayebi ke ba congolais balingi mingi basi
au moment que non et mango batini na mission diplomatique en tant que négociation na Kagame ba kotindi la na mwasi na hotel walani et mwasi wana komeka ko bungisa ye makanisi nyonso oyo ayeli tellement que Congola limi mbongo au moment que non de ko mango ko sala importer na mbongo makambo yelaki nyonso tout ça la solution tout ka faut ko tia les acteurs majeurs. Très bien, ça c'est un. Et puis deuxième solution ça, d'abord vous ne pouvez pas aller discuter na bandeko ya dibanda na kati na bino vous êtes divisé ndeko Brown. Très bien, c'est raison pour laquelle Ozoyo Kandeko le président légitimement élu martèle beaucoup plus sur la cohésion nationale. Tous se mettre d'abord pour discuter, tous se mettre tout autour des tables pour tout autour de table pour une table pour discuter l'État. Tout pour discuter makambo etali ba kokabola ba poste de pouvoir te non. Mettons-nous ensemble parce que tant que ensemble na kati ya mboka to tininde ko mangomango pour aller représenter pays na Kigali on remonte que no ba kobanga pourquoi ba yebi que no te na kati na bango baza déjà ensemble. Baza sous les marteler la cohésion nationale. C'est ça. Donc, parce que Kagame a compris faut que la politique est divisée pour mieux régner. Ozomona Kagame ouais sabino soko yena na accord ya Rwanda ya Luanda ouais sabino nini non. La RDC doit d'abord résoudre le problème avec les Corneille na. Donc tout va tout ça ngala. Donc Kagame bino boyeli pour négocier nini tout ça mais ouais sabino pour négocier na Corneille na. Alors ceux qui te négocier biso nyos to fande autour d'une table to tie cohésion nationale. Tokozo makasi ya kwanda otinda ba terre pour aller négocier na ba basis diplomatique au moins que notre comme fort parce qu'on va se rendre fort tout ces étapes surtout on va pas faire allez on a pour voilà même conclure des accords avec les diables pour refaire l'unité du pays. Rien à faire. Voilà le Congo restera un et indivisible. Mais cohésion nationale na lobango déjà yango wana ezali gouvernement ezali ebimeli na élection légitime tout comme ça élection salemi c'est ça la cohésion. Donc ezate ya okevandaka autour d'une table au sein du gouvernement vous retrouverez qu'il y a un opposant société civile ezali na batu baza donc c'est ça. Celui qui veut proposer, il n'a qu'à proposer côté président Tangiango Vandelian Osili. Il faut faire le table Mokoana Kabila Vanduana Nanga Vanduana. Alors si c'est comme ça, on a peine à la troupe Nangato Kendeto Kangape ouest. Pobo Benga Ngape na ba dialogue. Pour comme à Bongo, Nanga le quoi soit qui moi Kekonae, à Kena Bango Est, Yépe va vendre la table à Tominan. Donc, Gapena soit fait moi, Batunanga qui ne peut non. Déjà, Yango Yokaka, Batuna Batuka va travailler pour la République et puis on va transformer. Merci, mon amour, Mango, merci Raphaël Kimuta, merci à Mandégono sur la démission. Qui est déjà, au boulot, Mingil, on va interpeller Bakongo, l'Union Sobaya, les 31. Allez, bon, les 31 sont dans son stade. L'aéroport de Jim. C'est la Mokonza Mboka. Mais ça